eloko ebomi ngai na papa Marai eza likambo ya naiki papa Marai azo confondre bébé Tchanda na bébé Tchakako akomisa papa biso bébé. Papa Marai alingi akende kokunda papa lokola un indigent lokola mutu azanga na famille te. Papa Marai azolela biso trafic d'influence. Le chef n'a pas d'amis. Na komi stressé pe traumatisé bato poto bazolanda bayebi ko bango na poto bakimi bana bango babande ko traumatiser bango bali ba traumatiser marko atika ko traumatiser biso na minute mbongo enveloppe papa Marai azoloba biso famille tozui eloko moko te afongoli compte na kombo na ye compte ya Marai ni même que obsèque Chaka Congo le premier environnement tozui eza ya mokonzi ya mboka limita mutu basombaka mais biso tozui eloko moko te papa Marai est en train de faire des choses comme si ayebi administration te soki azolanda kaka mwasi ne wana danseuse akobebisa carrière na ye. Je sais pas s'il était allé demander cet argent pour que à ternir image à bana chaque atoma famille à chaque. Je ne comprends plus rien. Donc mon azoni tout na je me demande papa Marai a que font là porte d'entrée na beba na ba tout de je ne comprends. Papa depuis Koufi depuis 2 semaines en gros je peux pas marcher le nom. Il y a les gens qui ont cotisé pour mon papa à part ma partenaire artiste en danger mais ils en a battu comme il y a Barbara Kanam et elle a pu donner enveloppe meilleure valeur il y a 2500 $. Pour on va lire tout temps ce qu'on va monter à part non enveloppe il y a tata il y a mon konzamboka tout temps ce qu'on va tout à côté depuis 2 semaines à liwa papa il y a Félix choisir quoi au hasard na poto a dit je le fais pas parce que Aza mon frère artiste mais parce que il est mon frère du sang c'est mon frère a-t-il 500 $. La vidéo au bozo mon papa Marai est circulé sur mes réseaux sociaux pour le coup mon chef de l'État papa Marai a reçu moi enveloppe et puis je dis au chef de l'État de dire à son ami intime qui est M. Sylvain Loukoussa, si M. Sylvain Loukoussa, de se retirer des obsèques de notre papa. Mon papa n'était pas un indigent. Il était un homme honnête, malgré qu'il est humain, il a ses défauts, mais il avait la compassion. Mama, if love is crazy, love is funny. On a coupé sa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostika ki est autiste men na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te comme si na vandi kabo na kwei na YouTube na chaîne na moni papa Moïse ebi singa lobi bossa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo ba nzambe na salaki oyo papa Moïse ebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après 1 semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo diagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko na changer maloba médecin lobi oh mais namoni changement salami namoni mwana komi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te mais eloko nini salami na ebisie nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais ka Jésus Christ de Nazareth commissaire au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance nanga na tambole pa ya ba pasteur nazwa eloko te mais na nzambe ya ozana ya papa Moïse bikamwe koti na vie nanga. Shalom shalom peuple de Dieu bana ya ozana
naza na esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na depression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te naluki badelivrance epai ya bapaster ebele me bakokaki kodelivre ngai te. Alors ntango nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso, depression elongwe, nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyoyo asali na bomoi na ngai. Nalobaki deja awa Yesu liboso nyonso na sima ba oyo batambola partout pona koluka ba délivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Bonjour. Naza Margot Langu, fille aînée à papa Langu Dimo Massima, alias Chaka Congo, au Baïbi na Kombo ya artiste en danger, coordonnateur ya Asbel artiste en danger. À part Wanape, Nazali parmi vice-présidente ya Asbel artiste en danger. Premièrement, Toza la biso na difficulté, on peut dire c'est trop fort. Tant que tu as confié, c'est comme tu as confié bon tout le monde a bandé qu'on a ya musala, ya famille, ba connaissance, ba mieux connaissance de l'Olobaka. Mais chose grave, les amis de mon père, premièrement d'abord, je vais m'excuser na public nyonso et na artiste nyonso tout en nom confondu. Oyo bazo loba ete Margot azo benga na batu Margot boyno. Moi na nyonso kokolinga ma papa na ye akunda na lokola indigente. Na maladie quel que soit le problème papa biso to lembaka ete. Tolingaka papa na biso mingi parce que azalaka bijou po na biso. Papa ataza liboma papa tazani aza tata moboti. Et que soit makambo durant plus de 15 ans et artiste en danger. Jamais la mona Margot à l'école parce que mon peu mon jamais à l'école na TV que émission na film musicien mon koboto na lo babo non je le pas fait papa soit ne roter so be ennemi nanga baza be ennemi na binoté. Mais si je pris cette courage parce que tout en aya mobalité papa na biso na liwa na ye a commis ngande mobali na moni que faut na jouer deux rôles ya mobali na ya mwasi. Pas le lot à Tikibuson. Et c'est là le vendredi 2 semaines. Qu'est-ce qui se passe? Batuni balimba yeba. Tango moto akufi, tout le monde aura oye na moi sukali moi mapa moi nini. Attaque aux familles azali. Papa depuis akufi, depuis 2 semaines en gros, je ne peux pas mâcher les mots. Il y a les gens qui ont cotisé pour mon papa. À part ma partenaire artiste en danger. Mais ils en ont battu. Comme il y a Barbara Kanam, où elle a dit que Kombo na etanga mati. Elle a pu donner enveloppe meilleure valeur il y a 2500 $. Pour on va dire tout temps ce qu'on va monter. À part non enveloppe il y a tata il y a mon konjambo quand tout temps ce qu'on va tout bas côté depuis 2 semaines à liwa papa. Il a fallu choisir quoi au hasard na photo. Abi, je ne le fais pas parce que Aza, mon frère artiste, parce qu'il est mon frère du sang. C'est mon frère. A-t-il dit $500 même? Et ça, l'association Papa Zaki cofondateur, Zaki fondateur, n'a pas de Mama Kambuya. L'association pas artiste en danger. La révolution culturelle d'après Sina 200. Il y a quelques excellences où peut contribuer tant que relation à Bango. Nemo konzamboka akenda asola kina papa marai bakutanaki eska bakutanaki. Moi je ne sais pas absolument. Et le rebomi ngai na papa marai eza likambuya. Na ki papa marai azo confondre bébé Chanda na bébé Chakako. Akomi sopa biso bébé. Papa marai alingi akende kokunda papa lokola un indigent. Noko muto azanga na famille. Papa Marai a joué la mission au trafic d'influence. Le chef n'a pas d'amis. Le chef a toute une population derrière lui. Il a toute une nation au Yazo Kamba. Le chef n'a pas d'amis.
nakomi stressé pe traumatisé bato ya poto bazolanda bayebi mpo bango na poto bakimi bana bango babande kotraumatize bango bali baya kotraumatize marco na minute oyo nga mona ojouer role ya nyonso nazosenga na video oyo bozomona ya papa Marai ezocircule sur baréseaux sociaux mpona lokumu ya chef de l'État papa Marai akoki kobenga yango mwa enveloppe te eza mbongo 1 2 3 4 5 eza mbongo 10 20 30 eza mbongo papa Marai atika koternir image na ngai nga Margot naza na baambition na ngai oyo natambolaka nango un jour natambola baambition na nga politique naza baambition na nga ebele nazalaka nango dignité ya mutu basombaka te je sais pas s'il était allé demander cet argent pour que aternir image ya bana chaka to makambo famille ya chaka je ne comprends plus rien tobandaki makambo wana biso mbale melele ko yake apo balobaka na panza selekele mutu nyonso aya acha maloba loba papa Marai tu es mon papa toi tu m'as enregistré avec ta femme bon enregistré ba message ba makambo bozo enregistré na ndenge éducation papa biso azwa tazaki eloko te mais éduquer biso na ndenge éducation papa biso azwi nga jamais nakoki ko enregistrer au Margot je peux pas et puis je dis au chef de l'État de dire à son ami intime qui est M. Sylvain Loukoussa, si M. Sylvain Loukoussa, de se retirer des obsèques de notre papa. De se retirer dans quel sens? Atika ko traumatiser biso. Atika ka koloba, atinda Marai ya koloba. Na minute mbongo enveloppe papa Marai azoloba biso famille tozui eloko moko te. Afongoli compte na kombo na ye. Compte ya Marai, ni même que obsèque Chaka Congo, le premier environnement tozui eza ya mokonzi ya mboka. Le roi tozozela mwana auta poto na bandeko baya tochena mbongo wana na compte obsèque Chaka Congo o mokonzi ya mboka pesaki nanu nini. Mais biso tozui eloko moko te. Papa Marai est en train de faire des choses comme si ayebi administration tout. J'ai pas besoin de lui manquer du respect. Un, parce qu'il est mon père. De deux, parce qu'il a aussi des enfants. Ce cas où moi, si on a danseuse, à combler sa carrière, mais respect au minimum, respect de ma paix, sa carrière, à combler sa carrière, mais je n'ai pas de problème avec lui. Et le message est lancé au gouvernement. Il a cherché la madame, la ministre, naïbité, ma juriste, nous sommes aux Hollandais, comment au Kimoudaroki quoi institution le quoi ministère à culture et art a entamé ba démarche à papa sans consulter famille biologique nae bien sûr que famille artistique ezali madame la ministre oza mwasi tika kokoti sa gouvernement sa malukonde to premier ministre malukonde et le président na babuzo ba ozo sala na mikitisa kinaki ko lukoto tonke to yokana melobi comme le ministère makambaloba na biso za o madame la ministre bala sala te naza na besoin papa nanga akunda malkinya parce que papa nanga a milité pour na ba veuve ba orphelin na ba artiste lelo ngala nina comme ça papa nanga fond de commerce papa nanga la kisika de balukaka kwanga naza na 10 ans ya métier ou ya profession journalistique papa Marai na ba artiste nyonso botika na biso bana to le tata na biso bino bokokele matanga botika le pa na biso amour oyo vibration bozana matanga papa eza pe na bana nono atala ko bazolela bazana ti ba mona rata assistance à bato papa mdande ko consoler bon ko papa azate bo continuer na compassion wana bo koluka famille nono atala ko pe bolela na bango parce que nazomona je bloque personne ozomona matanga ngo toza na salle oyo biso moko bana mokolo pango apesaki biso moko bana tobongisi ba musicien oyo alingi abeta bayaka kobeta nga Margot na problème na bino te. Et au chef de l'État, ce que je veux vous dire, Excellence, Monsieur le Président, avec tout ce qui se passe à l'est de notre pays, nous sommes de cœur avec vous et toute la nation congolaise vous dit d'être toujours fort. Ce que je vous demande, mon papa n'était pas un indigent.
il était un homme honnête, malgré qu'il est humain, il a ses défauts, mais il avait la compassion. Cette compassion aussi, vous avez ça. Mais il y a des gens qui voulaient ternir votre image par rapport aux obsèques de mon père, pour l'amour tant qu'elle père de famille. Et à maman Denise Nyakiro, la première dame, tant qu'une mère de famille. Je vous demande, mon père, qui puisse même avoir même cette, on dit comment, qui puisse même voir même cet honneur. L'honneur, c'est pas seulement l'argent, mais l'honneur, c'est l'amour et l'affection. L'honneur, qui pendant tous ces 15 ans, il était avec les artistes en danger, il s'est mobilisé à fond pour cet aspect l'artiste en danger. Il demande à l'excellence, monsieur le président de la République, un peu parler avec ses amis privés, comme l'exception de M. Sylvain Loukoussa, c'est un certain M. Sylvain Loukoussa, qui laisse de nous traumatiser avec ses appels. Il laisse de nous traumatiser. Nous sommes en train de pleurer notre papa. Lui, comme il veut que nous lobby avec 5 000, 10 000 baroki au Kundamoutou. Tobo qui est famille pauvre, papa ça qui est l'autre côté. Atike libiso bijou oza asbel artiste en danger. Je refuse de problème. J'ai nazana à venir lobby lobby. Mais tolinginde ordre et quota organisation des Canadiens. Et je dis merci, je vous remercie. À part ça, et le Rolobeza que matin eza na lokolama, la résidence ya papa, ozawana na immeuble de Papi Palata, matin eza awa, oyo ba o akolinga lela na biso ekolela na biso. Oyo pe amoni tinga papa chaque asalelanga boya, asalelanga boya, nous sommes là. Eza kaka mbongo te, même prière, motivation, et ça la bien. Papa na kati na hôpital. Batu bande ko bengika po basalele ba prière. Mutu papa chaque nazana eloko opesa ote mais lokolo bundeli baninga to sala ta prière. Nazana problème na ba artiste musicien mon côté. Et ils ont dit selon Marais comme il avait dit ba musicien ba lobby était ba oki koya kolela papa na salle ote po bazo banga kasavu ba kuluna. Bazobanga koto ba cause en insécurité na éviter bango je ne sais même pas selon papa Marais yango alobi na biso monsieur Sylvain Loukoussa na papa Marais ba lobi que semaine prochaine ba ya kolongola matanga ba ki kotia na salle oza ya cher po ba kondiba ya po président ya batu ba ya to mona président atambola partout azamuta compassion azamuta bolingo nazo comprendre le côté donné na bono komi. Donc, mon azumi tout na je me demande, papa Marais a que font la porte d'entrée na beba na ba tout de une jeune comme. Une comme. Mais vous comprendre le moro. Si bande oyo ka papa na ba photo za ngiko ki ndako sengele ba mbongo nda bande ko bela. Na hôpital bando. Na hôpital oui. Oyo tali papa, yake ke so yo tala mutu nde ozana amour na ye. Nous sommes pour chola, nous sommes pour ça et commerce. Nous parlons de qui nous est dans ma cambo belé. Au moins nous sommes tous à la niveau intellectuel, mais ça c'est quelque chose que na licencié na gradué, mais qu'est-ce que tu dégages tout na yo? Ba manka papa na ma cambo belé. Mon tala kabo maîtrise. Songo Margot, c'est quoi ça la boité, Margot boité. Laisse vous là. Na bengaki les amona na papa na ye solo ezalaka na komela ye batu nyonso azalaki na papa na nga na yebi ya papa misusu bayo ya nsima papa na ye c'est pas Margot je vous ai pas abandonné na soye na papa na 8h du matin balelaka mutu mpo na commission te papa a organisé bamatanga bato belé papa nde toyebeli papa donc ça pose pas problème ceux qui m'ont côté studio à yebi à rendre la dernière hommage je vois. Il y a mon papa Ali Tabembo qui m'a appelé. Ando Benga Tinabi qui a été émotionné. Ayebi Singa Margot. Ngai nazole la papa na bino na leyembo. Ok. Lita Bembo. Naza ama mi sole la chaque année parce que na sona chaque année tango za qui bien.
Non, les laïcs, après, pour vous protéger mes enfants, nous avons un message on a lancé na musicien bati kabino tranquille. Parce que chacun, c'est le fils de Lita Bembo. C'est pas aujourd'hui que Batubaya Babima, Basala Sotindeni, Panakimaka monde à la musique, je savais l'humiliation dans le monde de la musique. Mais à chaque fois, Babima, on va la musique. À ta musique, à Tchéli Tatane, à ta l'époque, à Tchéli Tatane, après, j'ai été dans l'hôpital, le défenseur qui est guéri. Moi, j'ai un politique. Au monde de Kine, en Afrique, comment Soko lobby likambo balobi ke oza impoli. Je suis pas impoli. Je suis pas impoli. Et ça sont lobby vérité et on va venir en impoli. Non, et les heures d'abord c'est mon ou le bara. Aza le ko la papa langa il la lobby. Aza ko papa langa côté tali politique. Papa langa ba formanga. Akino premièrement d'abord pour à présenter ma condoléance dans la famille biologique qui va n'a pas réconforté pour on peut bazoyo kate oh était qui n'a katambula qui n'a kombo chaka comme ah so ba tuni honorable Margot voyage toi qui n'a mais Margot azalité ya moi qui na compta pesa muninga sori pe to komi wapi Alex que Margot azana ina na yo kapeli to ina na yeba qu'est-ce qui s'est fait que Margot si siko papa vandi boy Mama, if love is crazy, love is funny. Oui, je pense que nous avons un Margot ou Azali Bongo Moko ya bana ya Cha Congo, moi na Liboso, Cha Congo tiki bana mibale, Moko Azali Liboa Nikili, comment on peut en retard, voilà pourquoi tu nous voyez on fait interview, donc il y a pourquoi vous avez pris des presse pour ça point de presse pour la commémorer mémoire à papa parce que famille nous faisant famille oui famille nous faisant à ma famille moi on a sali point de presse ok on a ordre côté la commission de la papa. Oui, bien sûr, Brutuko Kakeno, on a ordre pour ton amatanga papa, mais c'est quoi il faut déjà que surtout quand non, moi, la différence avec les autres, tu vas te dire comment la télévision pour nous déclarer que non, on est dans l'organisation, on dit encore que lettre n'est pas présidence, que des ambassadeurs qui savent nzembo, balubi bango baza ko simba côté ya logistique, batumsu balubi qui nous voit pour ta presse et c'est la commission na famille et bien. La commission a été bannie. Nous avons banni cette commission parce que pour na makambu il y a dignité honneur balelaka mutu pour na commission te. Papa a organisé ba matanga bato et belé. Papa n'est tout belé papa. Donc ça pose pas problème. Ceux qui m'ont côté studio à Yembi à rendre la dernière hommage, je vois il y a mon papa Lita Bembo qui m'a appelé. Ando Beratinabi Kazaki émotionné. Ayebi Singa Margot. Ngai nazolela papa na bino na loyembo. Ok, Lita Bembo. Naza ama mi solela chaque été parce que na sona chaque na tongo azaki bien. Na olela na loyembo. Après pour vous protéger mes enfants. Nous avons un message on a lancé na musicien bati kabino tranquille. Parce que chacun, c'est le fils de Lita Bembo. C'est pas aujourd'hui que Batubaya Babima, Basala Sotindeni, c'était vers 1h du matin. Dimanche, Maman Betty Bis, en tout cas, merci pour votre conseil. Dans la réunion dimanche, on a réunion ici, dans l'hôpital, tension qui était à 9-6. Le docteur a comment réconforté. Le docteur m'a réconforté. Maman encore, mais comme on a docteur a que il faut à ma casse.
sombi na bakisi boye na boye parce que na ndeda kobela déjà na choc à papa ntango oyo koya kotala ana mosika nga moko charge na omema parce que à chaque fois néglige même si naneke baémission nanga ndelo balanga yaka yo nakimaka ya mira nakimaka monde ya musique pamba te je savais l'humiliation eza na monde ya musique et natinga bitina continue nanga chronique politique. Aujourd'hui, vous voyez l'honorable Eliezer qui est venu. Il y a un bombe à monter dans la vie qui oppose à ingratité puis ingratité. Dans quel sens? Eliezer, Daniel Safou, Mike Nkemai, Peter Tiani, les Dimon Izuba, Baza Bato Bayamba qui sont dans le monde de la politique. Naïba Mkomsusu, souvenir na garda, émission na garda, le quoi bijou pour Nanga. N'ayez pas ça, moi je te connais, non? Je suis ton père. Émission, c'est émission, on a mis la pauvre la question, on a fait la lingala, bien. Abi, non, moi je ferai une émission en français. On a dit, français, Abi. On a ta capacité à maïler, non? Là, ça m'a été tangué. Aux amours, on a vu, moi, na papa nous te bani les lots, eux, quand ça finit le bas. Faut que ça l'émission en français, petit. Nous avons ça l'émission, ça fait plus de 45 minutes. Quand je lui envoie les liens, elle dit bien en tout cas félicitations. On a exploité Maël, on a vu ça Maël. Ma vieux va faire sa mise aux chances dans le monde de la politique. Mais à chaque fois, on va dire Margot, on va faire la ligne. À ta musique, à Tchéli Tata, à ta loc, à Tchéli Papa, après j'ai été dans l'hôpital pour dépenser qui est bébé dans l'hôpital. Wana omoni ete toye kokoma na suka ete nde bato bazoloba na baaudio babenga bato mosusu bapartenaire ya papa mosusu po papa akangela moto relation te bazali so avandinoka na pasi osandra bumba na pasi alain bumba na pasi omishonoka na pasi intel. Aujourd'hui papa akangela moto relation te nde lelo tokosala point de presse oyo mpona kokata hémorragie nga na impoli te omoni na kine na afrique ekoma soki olobi likambo balobi ke oza impoli. Je suis pas impoli eza so olobi vérité yango babengi yango impoli yango wana Marco toki ke honorable Eliezer Tambwe ayaki awa ndeke pe koversi biso mpe présence nini kaka toki ke pe ayaki kosomba famille pour nos candidatures, c'est vrai? Non, Eliezer d'abord c'est mon oyo alobaka aza lokola papa na ngai nde balobi baza lokola papa na ngai kote etali politique papa na ngai baformanga Margot oyo aza so balobi na ngai ngane na boso esimake Margot asali boye babengaka ye honorable ya koyoka Margot asali boye. Donc c'est mon papa qui nous premièrement d'abord pour à présenter ma condoléance dans la famille biologique qui va n'a pas réconforté pour me benga na banda ko lela donc à kokakité c'est vous êtes croyez jusque là pour on peut bazoyoka te oh tel akenda katambula kina kombo chaka comme so la tuni honorable Margot voyage toi c'est là mais Margot azali te yango akibe na compte apesa moninga sori pe tokomi wapi alakisa ke Margot aza na ina onayoka pe litoi na na yeba qu'est-ce qui s'est fait que Margot si siko papa vandi boy mais to soni na ye faire comprendre pourquoi to comme to vandi parce que fait papa le kauta mboka aya tout ça la réunion famille to solo là to yeba qu'est-ce qu'il faut faire et après to lancer communiquer avec partenaire à papa et bah vraiment Kendele. Donc il était venu d'abord premièrement pour moi sa soeur sa fille aya qui n'a pas na bongo ata la petite famille. Est-ce que na retour un musicien c'est Blaise Boula qui déjà pour la parce que tout le monde a bazaka na yemingi na sokola bundela ke mingi est-ce que Blaise Boula yaki matanga déjà? Je ne sais pas s'il est malade parce que quand je parle avec lui il n'écrit pas que je suis souffrant. Je suis ceci, c'est là. Donc, il ne dit pas les samedis. Quand on a côté déjà des réunions. On a combien de papa,
tu nous as abandonnés. Parce que naïba qui est n'importe comment qui n'a papa n'engaye na suka. Abenga Margot, je ne peux pas abandonner. Margot, j'ai parlé avec papa à 8h, bien sûr. Mais il faut comprendre l'eau moro. Si bandé ou quand papa n'a pas photo, ça veut dire qu'il n'a pas conseillé les bambous on a bandé pour bella. Non, hôpital, oui. Au hôpital, papa. Il y a quelque chose hôpital à Moutoundé. Aux ana amour nae. Nous sommes pour chola, nous sommes pour ça et commerce. Nous papa n'a pas qui me dit la makambo belé. Au moins nous sommes pour azata à niveau intellectualisme. Mais ça c'est quelque chose que malasa licencié malasa gradué. Mais qu'est-ce que tu dégages tout nayo? Bah manka papa n'a pas makambo belé. Mon la cabo maîtrise. Son gosse Margot. T'es quoi ça la boîte? Margot boîte. Mais vous là. Na bengaki les amona na papa na ye solo ezalaka na komela ye bato nyonso azalaki na papa na nga na yebi ya papa bisusu bayo ya nsima papa mais c'est pas Margot, je vous ai pas abandonné na soirée na papa na 8h du matin. Moi je suis ton père, je ne peux pas t'abandonner. Après na mona Blaise Boula abina na tindelio papa Guy Moller sans koyeba nando kaka papa ndolo ba akom ponga za suka groupe moko boye to akotinga na groupe nando c'est papa yo oza makambo belé est-ce que ça chaque fois azalaki moto ya bato tomona kitata mpe na mama nzambe mingi azalaki mingi na en fait Condé même étant dans l'hôpital il déclarait toujours à prophète Condé comment assemblée pour nangai assemblée spécifique et mon père tant mon souci pas qu'on va ça nzambe ba révélation ça caractère pour prophétie est-ce que papa, tu veux t'appeler à boulot qui n'est pas passé, pas prophète Condé? Nga vraiment de naza moi na liloba. Nga zaka na l'église catholique. Na l'église na ngai, quand on va dire mission artiste en danger, papa me n'est pas prophète Condé. Abi na yo sambela wa, na sambela wa l'église catholique abi. Na invité nani oya dimanche na bongolo, oya porta prière na yé dimanche na tali, na lundi na yé sepela na liloba parce que liloba sungi ngai na spiritualité et sungi ngai na bomoto boye. Eloko oyo bande ko ebisa papa nze mo papa ndoli na mingi na kande mwana lela makasi yango moni ayaki ko nze mwana ezaki ane ko réconforter frère Aimé oyo abukanaka bassin ezaka wana na limba apomoni kosala nzembo oyo la reconnaissance oyo bamusicien nyonso bayembelaki prophète Condé Paul Dominique. Prophète Condé Paul Dominique c'est pas ye mwana bibenga Chaka Condé la Chaka Condé bo pongola porte na epande ko nga na Chaka Condé nga na Chaka Congo te ya na Chaka Condé. C'est son pape, c'est son père spirituel. Son père spirituel na makambo belé prophète pas longola mpepe ya bani so papa linga tika biso to basala ka opération ya liboso. OK. Opération ya liboso. Dama da ko prédire déjà attention. So qui opération ya liboso ba veine wana tango bandaka ye. So qui docteur tate tete makambo nyonso ngaki commencer. OK. José Baïla. Nato solaka na bana na ngai. Bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ezo koma te. Baza na mboka nini? Baza na France, mosusu aza na Belgique. Ekoma kate. Mais baza ni kuyiba? Na rembi. Na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obengenge bana batindaki. Ndenge te biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki loza mondele. José Baïla. Aza mondele te. Aza kaka congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo. JB Service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubenga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte Thérèse na Nzili.
soki kaka moto akomi na Sainte Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boye mbala moko jibe service epai ya José Baila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marie-Jeanne ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi ziba service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo ya Braza tala baza Pointe Noire ziba service ezalaki ezali soki bane te Angolais nali te nango Angolais zibe service ekare eza musike c'est un père spirituel à papa ndenge ezalaka kaka bana liloba nyonso bayebi soki bayebi soki moto akwei eloko ya liboso tosenga ezalaka papa kende na kimia yango na bande kolela chaque fois que batikana kota nasambela mpona papa mpo papa nanga kende na kimia yango moni amekaki koluka nasola na bato balingisa papa na ngai papa azalaki motu place atukaki place asalaki boye balingisa ya teke margo akomi papa otiki nga po tozangi mbongo no ezalaki mpona réconfort wana nazwa affection wana mais naye komona makambo c'est la vie. Merci parce que maman Betty Bisa ebisenga na ine na oti hôpital na vandi tension 9 6 aïsina na vandi libanda ndeki ko terrasse eza pembe na biso ni démarrer mutuka kiti atmoni margo qu'est-ce qu'il y a aïsina bi asiminga liboko na ine na vandi libanda ngamona na libanda balabala ba bayiki baki ay margo ba wa ba kufi toza ba africain margo papa ya shaka akokota mabele soki bokunde bokotiki na cimetière solaka na papa solaka na papa alaki so nzela kokila alobi nanga bongo naonimba atelemisi nga naye liboso mutuka papa biro na biso biso toza na miso na eloko te biro ya papa nasimi mutuka na bandi elela na leli nde nakomi kotala bainspiration ma papa bande kosala ngai pembeni ya papa naboyi motu te ya nakuti bamiriam oyo bayaki nsima émission artiste na danger jekute nakuti barose banani bapichu voi maputu bakendele babraza babindo bamira o mira tabola baivi pano ibe. Qu'est-ce que papa t'a dit ya maloba suka na kati chambre Margot prier sambela Margot kotika nga te sambela Margot sambela mais moi-même quand je suis venue je regardais mon père nega comme papa comment qui bien to vois tout simplement courant koto kasa vous ezaki na papa ba courant ba nini to chaki ba on appelle ça quoi panneau Nathalie papa là c'est docteur qu'est-ce qu'il y a docteur abi asali na chute qui papa Sandy Margot kotika ngai kotika te tomba mbo tombo papa lundi ton papa c'est ça fouti mo tombo me lundi de to vandi mutu nyonso monene soki akufi fo kosala kaka autopsie donc tosengaki wasana papa autopsie na mpe toyeba po papa azalaki ntu makasi donc tosengaki ke on a essayé un peu de dire que non tomeka po mutu nyonso soki akufi mo autopsie saka toyeba mpe tolandela nani mpe po kota maladi mpe ya docteur tatete merci TVS médical moi surtout pour notre tête. Donc il moi le baraï moi la soirée m'a dit c'est mon frère maman Violette il y a Barak parce que m'ta maman papa docteur tete c'est Barak Mbongo Barak Barak et aujourd'hui docteur tete c'est un frère pour mon papa c'est un frère merci vraiment TVS médical mutu moko ameka critiquer peut-être la Monica Cassandra de aller ko recadrer na moni kuna gaita telemeli koloba mambo hôpital te soko ebi place koloba te c'est ça yo qui peut-être les gens na commune ngirengire ndo lo critiquer te ba éviter que hôpital TVS médical et na hôpital oyo partout pelé ba zo ba soin kuna pe ba bika et puis pas na kotanga ba kombo te
Ils ont des personnalités. Oh, il y a pas bouton à côté, tu as fait l'opération à Bimi à Kei. On a retenu à Bakombo. Félicitations à Dr Tete. Merci beaucoup, Dr Tete. Merci à ma partenaire de l'ombre et artiste en danger. Merci à tous les partenaires artistes en danger. Et si vous voulez chaque état, vous allez de côté les mains. De côté les mains. Voilà, merci parce que votre oiseau va éclaircir nos lanternes de ces Cameroun. Namonaki batushi ba olobaki awa jusqu'à bofana papa tikati ba numéro ya éclaircir vraiment parce que ça n'est de trop ngana lobby na lingi pour na c'est faux ya c'est faux ça peut pas taper dire papa zana ni wanda na mettre hôpital pour des ala kaka takibanda nango azanga problème moki bando benye moyibi soki bayeba na moyibi yango mbongo moyibi yango mbongo papa ayibaka soki atongi nini atongi eloko te ka mutu po atikeli biso te na bijou na biso artiste andanje aza na eloko te mutu mosu amanke papa azotini moyibi nini aza na eloko te o ezali bomona eloko so papa atongi eloko te. Merci à Tiki Omar Bezali. Merci beaucoup la vie de la presse. Merci pour mon ayo, mon ayo Yves non cocaté. Puis tu peux tout bien le lycée à ma case. Donc parce que quand je vous vois surtout vos caméramans, les papas vendent quoi, on vend ça, on petit bouton. Donc d'abord je vais faire le tout mon cas. Merci en tout cas merci. Tu es qui awa, tu sur la bonne mona mona ya la Congo Mango. Je pense que tu peux expliquer belé pour je je pense que en tout cas vous allez voir dans la super pour mon haute tension vous allez jamais décider beaucoup de information nous sommes là à titre d'information tout le babou bateau nous sommes bandeko qui nous tambola pour na combo il y a organisation ya matanga chaka Congo donc jusqu'à présent tout le monde qui est en combo il y a obsèque il y a chaque Congo donc muto nyonso ayebiki réunion boso et salamaki wana donc na conférence de presse Margot lobi bien précisé même na comité à artiste danger ba lobi mutu moko te azana droit ya kotambola to na combo ya obsèque ya chaque Congo. Donc, yo artiste comédien, artiste musicien, eux à la corporation nyonso. Donc, tika na yo, kolobake yo nga za boye, nga ba pesinga poste boîte, pesinga branche boye nga na simba, et là on est jusqu'à ce que dimanche, réunion ko sala ba bengisi ba nyonso. Ba structure nyonso, ba musicien, ba comédien, ba artiste plastique, ba tout. Na bato nyonso bazaki kolinga chaque Congo boya na ba chronique ba journaliste boya to sangana enfin que baluka équipe moko ou bako ko sala ba démarche pe équipe moko ou bako ko sala organisation ya matanga. Merci beaucoup. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na
sangolue azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sambalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga yo. Undela nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga yo. Longisa nga Yesu Yesu. Nalebi bia bisenga senga sanga lole. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga sanga lole ye. Lokota nga Yesu Yesu. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga Yesu kotikanga ite. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga yoyo. Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga yoyo. Lesa wafako. Lesa wafako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yesu Yesu. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirubu. Chirubu. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga Unayemba buye. soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga Unasambela buye. soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga Unabina buye. nzambe nazobinela Aza nzamba bosolo. oyo naza koyembela Yende nzamba libela. nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya Yende nzamba libela. lelelelelele nalingi mobala oyo mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga
salokotinga apesitila aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sina sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Alléluia.